Yaya tozali koloba tango midi pokwa ke mawa ezali ngambu mutu mususu soki okutie na difficulté tika ndengo wana soki olingi o ede mabe ekokomela yo. Yaya na lobaka tongo midi pokwa keba na makambu oyo ami d'enfance. Ami d'enfance ezalaka lisute ki camarade ya bomwana elekaka bondeko ya lokuta ya kosakana te ndeko mobali oyo aleli mwasi ya ndeko na ye akufi nini camarade na ye moko pire abomi atelier poison po azwaki ye akomaki na difficulté abandaki kolala kutu na église aye na ye na ndaku asukolama ya moto alala kitoko alia likolo nango azokopesa ye argent de poche mais atelier poison akufi pasi na motema ya mawa ezali ngambu yango tokosola lelo awa. Martin Fayulu m'a dit président a décidé dans séjour dans les États-Unis d'Amérique aye aloyi batboya koyambaye azali na besoin bongo ya dialogue na Félix Antoine Tshisekedi du président de la République. Dialogue wana ezali pour na partage ya pouvoir te kasi pour na ko sauver mboka République démocratique du Congo mingi pour na guerre ya Est. Est-ce que ekosimba yango tokozongela na émission ya lelo. Du 30 juin 2024, le président décidé, Martin disait ce qui suit. En toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi, s'il a l'amour pour les Congolais, pour les Congo, de se raviser et d'intérioriser les slogans d'Étienne Tshisekedi. D'abord, le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels, afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées afin de permettre au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas, disait Martin, de partager le pouvoir. Yaya ozali patron batu mingi bakansaka soki bazali patron asuki wana ke il faut anyoko la mwana ya musala landa histoire ya patron oyo na mwana musala na ye pesinga ipasi ya kosakana te mwana musala mwana na yazalaki na maladi asengi patron apesa ye mwa mbongo pona aswani mwana kasi patron aboyi yo ozali patron olingaka kopesa batu mbote te yo ki patron na yo pona obanda mutu mbote ezalaka problème il faut ka banda yo mbote pasi tala lisolo oyo kolelisa yo yango pe tokolobela na émission ya lelo. Un jour il y avait un homme riche qui avait chez lui à la maison un gardien. Et vous savez souvent qu'il y a des gardiens que même le patron ne salue jamais. C'est toujours le gardien qui salue le patron. Parce que le patron, lui, n'est pas bien éduqué. Lui ne peut pas saluer quelqu'un qui est inférieur que lui. C'est lui toujours qu'on doit saluer. Ce qui se passe, c'est quoi? Un jour, les gardiens viennent lui dire, patron, ma fille est malade. Son patron lui dit, ce n'est pas la fin du mois. Je ne pourrai pas te donner l'argent. On attend jusqu'à la fin du mois. Tandis que son patron était à mesure de lui payer son salaire même avant. Le gardien lui a dit, s'il est possible, paye-moi au moins avant. Quand on arrivera à la fin du mois et tu n'auras plus besoin de me payer parce que j'avais déjà récupéré mon salaire. Parce que si on ne le fait pas, mon enfant va mourir. Et quand il arrive, son patron lui dit, je n'ai pas d'argent. Tu dois attendre à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe? Quand le gardien arrive à l'hôpital, quelques temps après, son enfant est mort. Tolongwa bongo na ville province ya Kinshasa tokene na Kolwezi précisément na Ista Kolwezi et pas wapi assistant degré à Betty étudiante oyo pembeni ya liwa pona kaka ayeko zongisela ye ba travaux devoir est-ce que azongiseli travaux oyo en retard to a déranger to éviter azoko betaye na misu ya ba étudiant mususu ba étudiant ba siliki ya kosakana te boye mabe na kati ya auditoire tokolobela na émission ya lelo azobeta ye lokola mwana ya bota na libumu na ye likambo oyo ya pasi pema wa esalemi mokolo ya lundi 26 août 2024 awa na Ista Kolwezi kote ya Lolaba bondi melangai ke assistant oyo bomoni atelemi liboso ya ba étudiant
awa baétudiant bauti kosilisa examen bazo remettre bakopi ndenge ezalaka kaka bondimela ngai ke jeune fille oyo atelemi oyo on dirait soki bawelaki nini ye soki mpe likambo ya bolingo ye soki mpe mbongo ye soki mpe zuwa ye eyebani te soki muke inta assistant alobaki yo okoremettre kopi na oyo ya examen awa te kaka makambo ya kobeta batu tokende na parti politique moko songolo epai wapi ba militant topé militant moko il paraît lobaki mabe bango balobi afinga ki secrétaire général en retour ba militant mususu oyo ba soutenir secrétaire général wala degré ba beta militant oyo kaka pona peut-être a réclamer ki ba droit to peut-être alobaki mabe bango balobi ko finga secrétaire général degré ba betie ba katie suki ndimelanga makambo ya boye toko ndima yango te na état de droit Constant Mutamba azali wapi tokoloba na émission ya Lilo modele bazo kangela ye noko bazo ligote basinga na maboko na sima okokanisa eke aza kuluner to soit aza moyibi nzoka aza na ye moyibi te aza pe kuluner te aza kaka militant ya parti politique boyeba ke selon ba information tozui na likambo oyo mwana mobali oyo moni bafukamisi ye boye bazokata ye suki en désordre awa eza ndeke balobi amankaki secrétaire général na bango respect mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende we ozali na isiro na katakokombe na kolwezi na likasi epai nyonso esika bozali na pesi losako na batata pe na bamama nyonso tu na bolima toenga na basankusu na Équateur mingi epai ya mama na biso honorable Ernestine Mimi Bolua epai wapi mwana bino kala mingi te akoba bongo député mbote na bino na bosani pete bandeko nyonso tu ya groupe WhatsApp Waka Bokeka, les amis de Radio Lokole Wabo, Wanabongo na Équateur Basankusu, ozala na New York na États-Unis partout ici kozali tala émission na bino yangoyo et bandi yaya to senga kana yo makambo moko bibale avant to banda émission oyo yo o partager ka ba émission oyo partager masolo otobeta aka awa masolo otobeta ka awa et ça la ka pona intérêt na biso te rappelez-vous émission oyo et ça la ka émission ya éveil ya conscience yango soko koti sala ndenge papa Alexis ya sala ka ye na tongo tanga okende musa na train Atiebe écouteur atali kolanda Radio Lokole soki aussi chance ya kotala yango yo moko partager bandeko mususu peut-être les solo oyo ekosunga yo te tango yo ko partager ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala soki bateli yo lien yeba bongo ya ko s'abonner soki o s'abonner fina cloche à notification pour na orataka ba programme na biso te to partager to tiaka ba j'aime rappelez-vous to lingi communauté oyo ekoma munene et comme Mounene, tout ça on a besoin de 40 000 membres dans la communauté Oyo. Alors, kaka s'abonner na yo, tout ça plus de 37 000 yaya sokio na 37 000 wana mutu moko kaka mutu moko s'abonner to koleka kutu 40 000 soki bo sali yango et kozala esengo mingi pona tata pelende. Voilà, mbote na yo Tabita depuis Bunde, so comprendre Tabita, voilà et Kosimba, voilà. Nothing good coming come easy. Vous comprenez? Donc, pika pende, bolende et kokoma. Na bosani yote, na Angleterre, kuna tika na pesa mwatondo, pembote, na papando simao, Roger, mbote na yo, esika yo, ozwami. Mbote na yo, maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Est-ce que komi mbote? Et kendaka, ndengo wana. Na bosani yote, Eric Chimanuka, depuis Barcelone, les princes de Barcelone, ceux qui n'ont Kei Kotoyo, na Espagne, précisément na Madrid, Eric
Trésor Pindi, mon ami de dedans, master tout, il y a Madrid, tout un espace, restaurant, il y a Trésor Pindi pour la colia, moi bloc à Congo et ça la qui toko. Yambo, tout le solo oyo et pesinga il passe ya kosakanate ya muninga liko sungandeko kaka ndenge le kaki na ponti no na Congo Brazzaville sika abona Kinshasa kori andeko oyo kori andeko mwasi ezali na morgue atiki mwana ya 2 mois pona alenge ko sa desandeko na epasi ya mawa ezali ngambo tika to développer moi 2-3 makambo. Je rappelle que na émission oyo toko ya Mbappé nkumu manzambi teyo epai wapi akolobela biso makambo ya baliwa briske ndenge salamaka makambo ya banyongo batu ko def d'abord nyongo ya molimo ya pauvreté au défi nyongo au défi mutu mbongo ali ko songisa te ezalaka nini na bandeko oyo bimisaka ba solo ya mabe ata sokoli ata pakoli parfait okomona nzoto na ezali ko changer te yango to ko beta masolo nyonso tout wana awana ku manzambi teo pendant quelques minutes kasi ya mboto ko bakuna tika to développer oyo moni bongo na sommaire. Tolobaki yango ne bandela président a décidé opposant Fayulu Martin Fayulu Madidi o azali bongo na séjour na mboka ya oncle Sam États-Unis tango akozonga Alain abongisi bongo meeting ya kafukafu na Saint-Thérèse je crois mais ye eloko alobi azoko yela mingi alingi dialogue na Félix Antoine Tshisekedi président ya République démocratique du Congo na kati ya dialogue wana ndenge d'après alobi ezali pour la partage ya pouvoir te kasi plutôt pour na ko sauver bande ko na biso na est pour intérêt est ya makambo to mona oyo eza makambo to mona yango déjà on ne refuse pas dialogue et salema bana boka basangana ba solola kasi y a rien de nouveau rien ne change. Est-ce que beaucoup changer méthodologie moussouté entre parenthèses moi deux blocs na roloba awa Martin Fayulu a accueilli États-Unis entre parenthèses ko sala nini on suppose qu'il y a quelque chose kota la famille na ye pour bana na ye bazala kuno il paraît ba famille bala kuno ake kota la bango azoko songa mais pona nini abenga bino boya ko yamba ye ebele ototo na ebele na aéroport pona ko yamba président élu pona ko yamba Martin Fayulu e ko sala nini et ya pourquoi ce tapage inutile le peuple souffre. Nous devons innover makambu. Combien de photos yama Martin Fayulu maman batika koteka etonda pour la popularité wana et ko sala nini yango nde ko changer mboka. On sait que Martin Fayulu est populaire sikoyo to que de koyamba ye pour nini est-ce que bino monaka bon si on appelle cet exemple Europe, Europe ça va la jouer Afrique. Bino monaka ata président oya Burkina Faso Ibrahim Traoré akenda ba risutanga zonga ba yamba kae mais on sala makamine na mboka na ye. On doit passer à l'essentiel. Martin Fayulu a été la famille na azonga botika ya zonga bon mona président sur l'Afrique a kena somo quelconque a ko zonga ba yambie bon mona Macron a kena ba yambaye ça ce sont de n'importe quoi ba futilité bandeko. Je ne suis pas contre ma rebelle mais dans un contre makambo ba osala makam oyo Martin Fayulu osala et ça a peu près makambo oyo papa Etienne Tshisekedi abana ko sala ba meeting inutile. Excusez-moi la ndenge ma bete to loba no bato sur la pembe faut sur la gara pembe sikoyo popularité et de kaka makambo oyo papa Etienne Tshisekedi abana ko sala yango Martin Fayulu a hérité yango comme ça fils politique na ye a hérité makambo wana papa on n'a pas besoin de ça on a besoin des choses concrètes. Pour le développement de Boka, la population souffre, le peuple souffre. Ce que tu as quand Martin Fayulu, dans l'aéroport, Tina Saint-Thérèse, après ce discours, qu'est-ce qu'il y a de si important dans le discours à Koloba, on a Toyokati. Passons à l'essentiel. Et puis si passe, il y a Baramabou, et Fungula Binomis, Toso la Pembe. Toso la Pembe. Il y a des choses autres qu'au monde. Tala makambu oyo sa manamboka na biso bo pesa biso makambu nécessaire tala comment est-ce que ba église et bomi mboka lelo ba kuluna ba komi ebele pona nini yaya na ko ba quelque chose qui va vous choquer hein? Qui va vous choquer mais c'est la réalité. Est-ce que ba ki ba kuluna ba komi ebele za pona ba église ah papa Fisto ba église ko so kuluna oui la nanga malamu ba pasteur mingi ba faux pasteur. J'ai toujours dit parmi les faux pasteurs ba vrai bazanga raté, il y a de vrais pasteurs o ba osala nzambe na bosolo yaya bakoya na mwana batu papa na banga kufa mama na banga kufa batika bango ndengo wana bakena ye l'église asambela o bakangi mwana wa ndoki babengani mwana wana na ndako
babengani mwana bana bandi ko telengandela la mwasa na mbali bandi ko telengandela telatela tanga okomba eloko osala ezate musa ezate tanga te alors amo nini nazo machette na bana okata batu pona bapesa ngambongo c'est ça yaya développer ngo bokomona soki bazwi ba régulation kaka ndenge ministre Mutamba osala pona ba église wana bokomona kugulu na pe eko diminuer tenez bon la c'est la vérité yaya toloba ngo awate toloba ngo makamba koloba eza belé essentiel to la bino mama o a dévoilé qui va secret belé ndenge ba pasteur ba bimisaka batu ba chrétien na bango batu ya maboma wana mama ba na niveau à Paris même ba fungola so mémoire même na niveau ya Kinshasa ba église belé wana tango ba casser les liens tango bosambela ko wana ba zuaka ba vidéo wana ba wala sa ba mindele que moi ba oh ba ça ba craquer ba maman oh ba ça ba craquer ba décraquer mental ba bino ba ko sa bino yaka équipe intercession nzoka ta bo tuntu ko wana ba ça ba décraquer mental sikoyo ba lingba placer mboka na biso na au risque desi ba tia on a au risque donc ba tindeka ba produit ba tu ya maboma mboka na biso comme sous-titel pour na ba église ba pasteur ba mona ba intérêt oya bango moko ba politicien ba mona ba intérêt oya bango moko ya to fungola miso to so la pembe oza radio lokole to finga ka mutute to lobaka pembe o awa marakuja ya kate litonge musika azalaka solo na solo to so la pembe ceux qui sont Martin Fayulu soit yé boké ya mbaye tu n'as s'intéresse population à ça li plein et après tu vas manger quoi et ça linine est-ce commis landa ndenge bandeko ya mambo ya décidé bali ko loba pour arriver à Martin Fayulu ndenge ya lingipe dialogue c'est bien mais beaucoup solo la nini suivez chef spirituel qu'est-ce qui m'appelle pourquoi cet appel au dialogue dans son discours du 30 juin 2024 le président décidé Martin Fayulu disait ce qui suit en toute responsabilité. Je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais, pour les Congo, de se raviser et d'intérioriser les slogans d'Étienne Tshisekedi. D'abord, le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées afin de permettre au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas, disait Martin, de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, mettre fin aux crises politiques récurrentes et assurer le bien-être de notre pays, de notre peuple qui souffre. Fin de citation. L'appel que Martin a réitéré à partir de son séjour aux États-Unis avait été formulé comme la 6e résolution du Conseil national de notre parti, Conseil national tenu à Kinshasa du 1er au 5 mars. Nous avons, au cours de ces conseils, examiné la situation sécuritaire de notre pays, la situation politique, la situation sociale, la situation économique. Et au plan sécuritaire, nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que, à l'allure où vont les choses, si nous ne constituons pas un front patriotique, dans les jours qui viennent, nous risquons de nous retrouver à nouveau dans une situation identique à celle au paragraphe 2 de l'exposé des motifs de la Constitution, qui dit que la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs a atteint un relief particulièrement inquiétant à 96-98. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Monsieur Félix lui-même, il n'est pas monsieur inquiétant à 96-98. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Monsieur Félix lui-même, il n'est pas monsieur aujourd'hui d'aller à Kanyabayonga, d'aller à Rutshuru, même d'arriver à Goma. C'est-à-dire des pans entiers de notre territoire national échappent au contrôle du pouvoir à place. Est-ce que c'est normal? Et si, après
le verrou de Kanyabayonga. Si les supplétifs du Rwanda demain nous assistent à nouveau un coup, peut-être vers Butembo, vers Beni et vers l'Ituri, ou vers le sud Kivu, quel devient le pays? Pourquoi ne pas constituer un front patriotique tel que nous l'avons vu en France lors des attentats de Paris? Toutes les forces vives, toute la classe politique, il y a un pays à sauver. En Ukraine, on voit. En Israël, on voit. Mais ici, quel est le contexte? La réalité est telle que il y a de graves frustrations nées des différents hold-up électoraux successifs. Depuis 2018, la manière dont le pouvoir a été transmis à violation totale de la volonté du peuple a créé des frustrations. Les simulacres d'élections de 2023, avec des discours de campagne incendiaires, ça et là, a détruit davantage le tissu social, de sorte que la désunion nationale est trop forte. Or, dit un royaume divisé ne peut pas subsister. Si donc nous ne nous mettons pas ensemble, en vidant toutes ces frustrations, eh bien, nos agresseurs seront en train de trouver. Et vous pensez, Jean-Baptiste Kassé, quoi, quand vous mettons ensemble, qu'en organisant ce la guerre prendra... Mais madame, par exemple, en 2003, je peux vous dire que le Rwanda n'était pas d'accord que le RCD signe l'accord global et inclusif. Et même le RCD, beaucoup d'autres acteurs, des composantes de l'époque, n'ont pas signé l'accord global et inclusif de leur propre gré ou de bonne foi. C'était parce qu'il y avait une forte mobilisation nationale. De tous côtés, toute la nation était mobilisée pour dire « nous devons sauver le pays ». Lors de l'aventure du CNDP contre Bukavu, ce qui a sauvé le pays, c'est la mobilisation nationale. En 2012, pareillement, du fait de ces frustrations profondes provoquées par ces hold-up successifs, eh bien, chacun se résigne dans son coin. On n'est pas à mesure, on n'assiste pas. Yaya ba patron mingi, surtout ba patron ya batu mwindu en général, particulièrement na habité ya ba africain batu mwindu bino soki muta komi patron, au moins le kola osimbi mokili o na maboko na yo. Qui te dit que aujourd'hui tu es patron, demain ozala ki mona musana yo akoko m'appelle patron, on ne sait pas. Dans le banderango chaque fois, c'est lui qui élève la main de son frère, de son ami, elle s'élève lui-même. Tombola Baninga, histoire Oyo. Voilà les pasteurs que nous voulons. Là, c'est que nous parlons des faux pasteurs, il y a de vrais pasteurs à hauteur à Makamboza essentiel. Azoko expliquer l'histoire. Comment est-ce que patron Yelinga ba pesa yeka mbote. Yo ok moza patron il faut banda mbote. Yo ko banda mbote te. Yo ko moza papa oza mama il faut banda ko mbote ko banda te. Nandeni. Qui te dit que ceux qui ont bandit travailleurs na mbote ndé a commis inférieur na yo. Non. Travailleurs avec la difficulté. Difficulté, moi na maladie, aye pas patron. Patron, moi na nga zali kobela. Est-ce que oko sunganga na salaire na ngai, pesa nga ta katikati na soigner moi na. Patron azalaki na possibilité ya ko pesa ko tout salaire mobimba et pas travailleur na ye. Mais aboya bila na mbongo te il faut la fin du mois. Soki na traité moi na ngai te, moi na ngai akokufa. Et patron a sali orgueil. Il y a combien de faits comme la caméra mano. Et personne n'a pas ton a dit prédication n'a non 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 non. N'a nangu awa na tia pour na été abandonné que belé. Yo pose la patron na Moussa na onyo surtout. Moussa na pas na yo. Est-ce que ceux qui mouton ça la pas na yo a combien esclaves les lois sali pas na yo. Yo peut avoir comme pas ça pas boutouté. Est-ce battre ta ka ondengona. Ata battre ta ka ondengona. Il faut que ça mabe oyo. Et peni yo hein. Pas si. Landa suite ya di solo o pasteur apesi ndenge pesa tala ba pasteur otolinga te ya kabo ezate otem na litre kuna na cher ozote ya ba mwasi na yo o mwasi nanga boy o mwasi nanga boy o nga utuboy on t'avoue tona ba sema kambo wana te landa prédication pasteur oyo e bonto zonga suivez. Un jour il y avait un homme riche qui avait chez lui à la maison un gardien. Et vous savez souvent qu'il y a des gardiens que même le patron ne salue jamais. C'est toujours le gardien qui salue le patron. Parce que le patron, lui, n'est pas bien éduqué.
Lui ne peut pas saluer quelqu'un qui est inférieur que lui. C'est lui toujours qu'on doit saluer. Ce qui se passe, c'est quoi? Un jour, les gardiens viennent lui dire, patron, ma fille est malade. Son patron lui dit, ce n'est pas la fin du mois. Je ne pourrai pas te donner l'argent. On attend jusqu'à la fin du mois. Tandis que son patron était à mesure de lui payer son salaire même avant. Les gardiens lui a dit, s'il est possible, paye-moi au moins avant. Quand on arrivera à la fin du mois et tu n'auras plus besoin de me payer parce que j'avais déjà récupéré mon salaire. Parce que si on ne le fait pas, mon enfant va mourir. Et quand il arrive, son patron lui dit, je n'ai pas d'argent. Tu dois attendre à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe? Quand le gardien arrive à l'hôpital, quelques temps après, son enfant est mort. Quand son enfant décède, le gardien n'a pas arrêté le boulot. Après avoir qu'il a enterré son enfant, il est retourné au travail. Plusieurs années après, le patron est tombé malade. Quand le patron tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Et quand on arrive avec le patron à l'hôpital, c'était tellement urgent qu'il fallait trouver la solution. Il fallait transfuser du sang au patron. Maintenant, il fallait trouver le groupe sanguin qui était compatible au groupe du patron. On a regardé dans ses enfants, ça n'allait pas. Sa propre femme, ça n'allait pas. On a cherché dans la ville, ça n'allait pas. On a dit on essaye d'abord les gardiens. Quand on essaie les gardiens, on trouve que les groupes du gardien et celle du patron étaient compatibles. Maintenant, c'est au gardien maintenant de décider sur la vie de son patron. Vous comprenez très bien. C'est que la vie et la mort du patron étaient dans les mains du gardien. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce jour-là, la femme du patron a pleuré pour dire au gardien, tu veux voir ton chef mourir. Le gardien lui a dit, mon chef a préféré aussi que mon enfant meure. Et le patron était décédé aussi ce jour-là. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas tout simplement appris que dans les faiblesses de l'autre, je devais les relever. Peut-être que moi aussi, quand je serai faible, lui aussi il va me relever. C'est ce que nous oublions des fois. Ce que nous faisons, c'est quoi? Quand nous trouvons que quelqu'un est dans la faiblesse, quelqu'un est en train de mourir, nous voulons encore l'enfoncer encore plus davantage. Mais nous oublions que le chemin est encore long. On n'est pas encore arrivé au bout. C'est que tant que tu n'as pas encore arrivé au bout, toute personne qui peut être dans ton entourage est utile pour ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quoi? Est utile pour ton avenir. La Bible dit deux vaut mieux qu'un. Parce que si l'autre tombe, l'autre pourra relever l'autre. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quand quelqu'un tombe, nous nous précipitons tous. Comment cherchons encore à l'enterrer? Mais nous oublions que nous, on n'a pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand toi, tu préfères que lui le meure aujourd'hui, tu vas continuer le chemin seul. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Si les patrons avaient pris quelque temps, avaient pris un peu de son argent, il avait aidé les gardiens, c'est qu'il est en train de sauver sa vie dans le futur. Dans d'autres termes, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être la personne que tu aides aujourd'hui, peut-être ça ne sera peut-être pas lui par qui tu seras récompensé. Ça peut être peut-être par son enfant ou par quelqu'un d'autre. Mais si tu les traites bien, tu as déjà créé un pont avec ton avenir. Mais plus tu le fais du mal, tu es en train de briser un pont qui pourra te servir plus tard. Regarde aujourd'hui comment
On traite des fois les gens sur les réseaux sociaux. Tu peux être là où tu es en train de me suivre. Quand tu apprends qu'un tel a un problème, la première des choses, c'est de créer des faux comptes et d'aller commencer à insulter. Parler tout ce qui te semble bon dans le cœur que tu y avais. Tu te moques même de la personne. Tu ris même. Un jour, mon père m'a appris quelque chose. Il m'avait dit, quand quelqu'un passe par les moments difficiles, 1, on ne le juge pas encore. 2, on ne doit pas lui donner des conseils. 3, on ne doit pas chercher à savoir pourquoi telle chose est arrivée. Non, cherchons d'abord à le faire sortir de là. Quand il y sera en forme, c'est en ces moments-là qu'on va lui prodiguer maintenant des conseils. Mais qu'est-ce que nous on fait? Quand quelqu'un passe par les moments difficiles, c'est en ces moments-là, nous on l'avait dit, il n'aime pas écouter. Mais tandis qu'il a besoin de vous. Ça, ce n'est pas le moment où il faut dire à quelqu'un, on l'avait dit. Mais c'est le moment où on doit faire sortir la personne dans les problèmes. Tu vois, pendant que l'autre a besoin de votre soutien, tu fais semblant. Souvent, quand quelqu'un dans sa saison, il cherche à marcher sur les autres, à piétiner les autres. Les autres sont rien devant lui. Il marche sur eux parce que c'est lui qui est au top en ce moment. Mais vous oubliez une chose, que le Dieu qui vous a fait grâce, il peut aussi le faire grâce. Maintenant, le problème c'est quoi? Tout le monde n'a pas un grand cœur pour oublier. Tout le monde n'a pas un grand cœur pour que aujourd'hui tu le fais du mal et demain il aura facilement la capacité d'oublier ça et de passer à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre, tu lui fais du mal aujourd'hui, il garde ça dans son cœur. Il est en train de méditer tous les jours. Que le jour il aura l'occasion de te faire du mal, il ne va pas te rater. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, Dieu t'élève dans cette nation. Tu es peut-être magistrat, tu es peut-être général, tu es peut-être colonel, ministre, quel que soit les postes que tu peux occuper. Traite bien les gens. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Même l'homme le plus fort du monde, quand il meurt, il ne porte pas lui-même son cercueil. Il faut que quelqu'un l'aide à porter son cercueil. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu peux être le plus fort aujourd'hui et demain être le plus faible. Comme aujourd'hui, tu peux être le faible et demain être le plus fort. C'est pour cela, agissez bien dans votre entourage. Tolongwa na prédication ya ba pasteur to kenema moko na Kolwezi, précisément na Ista Kolwezi. On n'a pas compris ya étudiante a remettre travail et paye ya assistant bandi ko beta étudiante. Pas fiston obinin étudiante. C'est-à-dire que moi na moi si degré assistant ya mobali papa oyo azoko beta étudiante oyo lokola mwana na ye na miso ba étudiant muso ça dit mbulu ye ka sakanate ba étudiant baza très fâché. Est-ce que ceux qui ba lingeli assistant oyo boule akokota isusu ista na Kolwezi bininga éducation nini que ça soit le problème ata mwana dekonaki na misu ya batu étudiant mukolo mwana ya batu obeta ndengo wana kati ya salle passi mais étudiant bino boye pe kotala est-ce que n'a pas fallu bon intervenir tout bon séparer bango et puis si passe ba image oyo landa reportage ya bandeko na biso azobeta ye lokola mwana ya bota na libumu na ye likambo oyo ya pasi pe mawe esalemi mokolo ya lundi 26 août 2024 awa na Ista Kolwezi kote ya Lolaba bondi melangai ke assistant oyo bomoni atelemi liboso ya ba étudiant awa ba étudiant ba uti ko silisa examen bazo remettre ba copine ndenge ezalaka kaka bondi melangai ke jeune fille oyo atelemi oyo on dirait soki bawelaki nini ye soki pe likambo ya bolingo ye soki pe mbongo ye soki pe zuwa ye eyebani te soki muke enta assistant lobaki yo oko remettre copie na oyo examen awa te fille wana pe a insister a remettre copie examen utai ko sala bondi melangai ke assistant abanda ko tindika fille wana taninga otindika etala tandika otindika ye noko esili wana te awa lisu tala ninga to fina ye munoko ondire mwana ya boti ko bota tango kaka mwana mwasi pe azwi kanda tala siko ndenge bitumbe komi ata tala ninga boki ene likolo ya ban omwina zo nyata ye esali pasi makasi mingi likambu oyo ba étudiant ebele ya ba université to ya Congo ba siliki na niveau ya kosakana te
zwa sikoyo ndenge scène ezalaki awa. Moi, j'aime pas comment on la traite. Oyo penza ekosenga bakonzi ya mboka bameka nano kotala bayeba soki pe aza professeur, soki pe assistant, soki pe surveillant, nyonso oyo asali awa il faut batinda ye na acquis de droit po kobeta mwana moninga boye na misu ya bakamarade na ye esali malamu soki mukete noko mutoyo il faut ka balandela ye. Makambu ya kobeta tokende bongo na ville province ya Kinshasa toyebite awa ndeko oyo azali partisan ya parti moko Songolo, membre ya parti moko Songolo, il paraît il y a eu discussion entre ye na secrétaire général soki pa lobela ki est vérité soki pa lobaki nini tala kunseki tala kumamba ba membre mususu ba militant mususu ba sepelité ba zui militant oyo poka alobaki vérité to peut-être alobaki mabe bango alobi afingi secrétaire général mais on n'a pas vu ba vidéo esika ali ko finga ba beti militant oh ba kati esuki ndimela ngai boye makambu ya boye ezali malamu te. Est-ce que soki ndeko mbali oyo akei ko funda na justice encore justice comme mikolo yo ezali ko sala force à toi Constant Boutamba. Est-ce que secrétaire général ya parti oyo bandeko ba na bilili bakolonga procès ndeko c'est à toi de juger soko bimango pe bazuzi pa mbulamatari kakayo soko pe kotika kakayo metala makambo de kaki batu basepeli na ngwa ta mukete parti nini oyo esali makambo oyo landa modele bazo kangela ye noko bazo ligote basinga na maboko na sima okokanisa eke aza kuluner to soit aza moyibi nzoka aza na ye moyibi te aza pe kuluner te aza kaka militant ya parti politique boyeba ke selon ba information tozui na likambo oyo mwana mobali oyo moni bafukamisi ye boye bazokata ye suki en désordre awa ezande ke balobi amankaki secrétaire général na bango respect soki pe afingaki ye nini soki pe alobaki eloko nini bondi melangai ke kaka baninga na ye ba militant bakanga ye awa balobi okoki ko manke CG na biso te zwa sikoyo ndenge bazokata ye suki awa azoki pe na mutu wane tali bango te yoka Soma jela kata ya kofo Besi nyama yo Soma jela kata ya kofo Yo maope kisa Yo sa bere usha yo Yo era lo di lobe abatu ba ibi Anga bo ya sa bo Maman de tsotre bo filmer no mke photo la seke Ye asa ba boti Ah oui oyo tozo yebisa mingi na bakonzi botalaka biloko mususu ba militant pe ba militante na bino basalaka na kati ya ba parti politique. Il faut moi éthique pe ezalaka. Il faut pe côté ya ba militant ba militante ba yebaka pe ko se comporter. Soki muto asali mabe en tout cas ba moyen za ebele ya ko punir ye ya ko mema na justice mais ko traiter boye lokola moyibi lokola brigand lokola vagabond lokola kuluna. En tout cas, et Salim Abe, pour Aza quand même responsable, père de famille, a quoi qu'on mérite ma camboya boete, kaka po, Aza militant na bino. Ah! Voilà, bandeko, yambo, tout le monde est solo ya pasi, o salami ndeko mwasi. Pona bolingo ya camarade na ye abengisi ye aya kova na ndaku atelier poisson abomie ndenge na prometa kibino na ebandela to koyamba bongo kumu manzambi te yo et pas wa plutôt na moi 2-3 mituna ya kotuna ye to solo là pendant quelques minutes avant to betela yo li solo to yambi pona bino kumu manzambi te yo depuis ngongo luwanga voilà ako expliquer biso esika ya zali kumu manzambi te yo mbote na yo
mbote na balandi nyonso oyo baza kati ya kopesa confiance na Radio Lokole oyo pe bazokroye na coutume oyo ya pouvoir ancestral Mukimbangu yani watu sisila ngangu yendwenga mulanda katika nsamu wa mambo mawonzo ona kopesa bandeko nyonso posmoino connaissance ya koyeba nzela oyo ya kotia mutu nzela oyo ya kotia mutu te. C'est ça on appelle pouvoir ancestral na pesi mbote na balandi nyonso bazopesa nkumu teyo manzambi pe bazoleka na lokole ya kopesa témoignage oyo batu bakosami na nzela ya bapasteur na nzela ya baprofete na nzela ya baeglise de noir topesi balandi nyonso mbote pona kumuteyo manzambi coutume ancestrale. Merci Radio Lokole pour la confiance. Voilà, tokokende maboko tout droit bit mwana mboka ku manzambi teyo maboko abenga kibiso mama wana zali na Suède papa tunela biso epa ya ku manzambi teyo ngai te mes camarades na ngai to comprendre kate na famille na bango chaque année mutu akufaka ekoma kobangisa bayebi ke soki mutu akufi na ne oyo ane wana nani akokufa ayebi te peut-être kingani akokufa soki baa na malchance au moins 2 personnes bakufaka chaque année. Or soki famille liwa ezali chaque année ngwana ezali normal ezali botutu ezali malédiction to ezali ndenge nini et puis ekosila ndenge nini. Merci balandi nyonso. Félicitations à Radio Lokole, ce que vous avez la connaissance de notre sagesse et pouvoir ancestral, au cas qu'on répond l'été. Pour l'émission, et la télévision, mais et la radio en direct, par rapport à l'expérience, il y a Moussala. Le R na lobaka, que veut dire que Lokole balien? Balien, il se dépendre par rapport à la mondialité de la famille. Il y a des familles où basala association côté ya papa, côté ya maman. Comment c'est possible? Faut beaucoup magana bobangi o ezake ceux qui mutakufi na 7e mois 2024, 7e mois 2025 mutu susu fwa kufa. Bobandi kosala choix multiple nani ya kokufa, nani ya kokufa te tour ya nani. Yango zomona ba papa na ba mama basala association o babenga kalikelemba ya butu. Yo na no botami te, yo botami, papa na yo a signé déjà contrat na maman na yo. Yango mona ki ba misusu dese. Musu lupangu ya voisin na lupangu ya voisin baloba na kate na moi. Mais na butu baza na connaissance. Ya munene oza ke basala ba liera contre bana bazotelengana. Bana bavandela bango na bandaku bana bakoma na ba age musu ba 35 ba 40 ya mibali na ya basi bozwa mina problème wana bokobenga nkumu teyo manzambi oyo eza par rapport ya ko diviser ba lien wana ya ko silisa niongo oyo papa kota lelo komona papa Ndeko Lokole azana age ya kimukolo oyo mwana fa kunda papa mais comme papa mutakundi mwana pona nini papa azalaki gravement malade bosutuka bo mwana muta remplacer na hôpital akufi bozwa mi problème wana nkumu teyo manzambi mbuta oyo azali fumu kimbangu alobaki akufite atiki ba branche na likambo wana foko za na rapidité yango mona soki eloko za ya kosunga bosunga radio oyo ezokoka kometenir ya kozwanga na mongolungwala na fleuve place bakunda kaka wa beto mwanda wa nsemi yani pe wakele kindwenga yekingangu yekidikesa ngunza kakele plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 015 tokotika Ndeko Lokole apesa ba question oyo bandiminion so oyo bazana témoignage bazolanda Radio Lokole. Voilà un coup manzambi teo, je ne sais pas ma question allait belé mais il faudra est-ce qu'il faudra qu'il n'a posé question oyo mais je pas le choix je dois poser parce que Ndeko Lokole a besoin il y a bien moi si oyo azali bongo aux États-Unis d'Amérique azali jeune fille papa Fiston azali na 24 ans déjà ngai nazalaka chaque fois
soki na chaque jour il faut na sala bongo feti na kenena mobile so sali feti te na yokaka malamu te donc n'importe quel mobile soki na monika ka boye a se pesinga il faut to sala na feti wala ezali molimo ni ezali normal to ezali anormal. Merci ndeko lokole ezali molimo ya blocage ya kotia kati mbongo na yo moko ekomisi yo folie mpona korendre yo ki pauvreté otikala kati na eloko te eza milimo ya mabe soki omoni mwana mwasi wana soki azongi na ligne yango ozomona famille oui famille balakisaka ngo nyonso te famille basalaka ngo kosuspendre bango biko surprise bango na eloko oyo directement osaleli bango mwana mwasi wana aza na bututu oyo eza non déterminé kati era bengi nkumu te yo manzambe nakolakisa ye bapreuve ane ya likambo oyo ezosala epasi eza molimo balatisa ye molimo ya sirène oyo ezaka sirène chaque fois alingaka mai yango la balati molimo ya sirène c'est ça la réponse ndeko lokole. Voilà mutuna ya suka ya bozotikela yo ndeko mususu ozala bandeko mususu ndeko ye ata a sokoli ndenge nini me abimisaka kaka solo moko doki impossible okomona ye azomona alati malamu aza très bien mais batu bazoyoka ye solo bazoyoka ye malamu te me ye moko azokoyoka azala ye normal wana eza phénomène nini wana. Merci ndeko lokole la question oyo eza malade kati mingi na salisango na batu ti lelo batu bayebaka phénomène te soki omoni mutu ozobimisa solo oyo eza très grave batu bazolinga kosadere pembeni oza te kozala pembeni place ofandi te eza balatisa ye solo ya mvumbi oyo tobengaka na lingala solo ya mai ebembe oyo eza mutu abandi kobeba abandi kobimisa mai oyo akosiporte wana azalaka te balatisa bututu ya solo yebembe ata atie baparfum ata atie nini solo na elongwaka te yango babengaka nsudi ya mvumbi oyo nyonso aza mukongo aza pe moswahili awumelaki na Congo aza pe moluba po aza biso na biso akoyebisa yo eloko balata ye solo ayebembe lelo ndeko lokole eloko moko na koyebisa yo ndenge tozovanda na bafamille soki bozwami problème ya ndeko akufi brusquement sambo yeba sens nango kumute yo aza na capacité ya kobimisela bino na sensuel na miroir na ye nombre ndenge boza na famille na mutu aza victime asali likambo wana boza na capacité ke alanda ndeko wana soki bopesinga autorisation na kodeklare yango entre na pouvoir ancestral entre na pouvoir oyo ezali ya kosala déplacement bisika nyonso ezali yango ozomona ndeko lokole tozalaka meme na connaissance ya koyeba kati ya likambo lelo mutu aliaka mutu na banzela ebele yango moni ke botika kokosama na musala oyo ezosala bapaster lelo bapaster mususu aza soi-disant paster mais aza toujours na molimo ya ki escroquerie ya kodefa mutu lelo ndeko lokole mutu oyo aza na connaissance oza na mbongo nosalaka nango commerce est-ce que kopesa ngo pa un pasteur pa un prophète asambela yango etanki yaza na bato atili te yango moni tozomona pasi ozwi mbongo na yo botekeli lupangu mama mbongo nazomona ngo mabe mama chenette wana nazomona ngo mabe mama mutuka wana nazomona mutuka deuxième monde c'est archi faux omoni likambo oyo compliqué yo bengi nkumu te yo manzambi na kosalela yo ata en distance ata en présence par rapport ya koyeba pouvoir ancestral elingi koloba nini yango moni batu bozalaka meme na koyeba likambo lelo bapaster bakomisi batu ki pauvreté ebele lelo batu mosusu batonga baeglise na bandako oyo ezaki mundimi bayebiseki ndako nekoma cimetière place ne koma baza bobangi apesa ngo na pasteur mais lelo bato mosusu bazwamaki na domination oyo akomona ye moko aza na mutuka kotambola te asombela ngo pasteur asombela ngo mundimi c'est acte fou baza na toiture ya kotambola normal te donc ozwami na problème ebenga nkumu te yo manzambi kobanga ngaka musala ya sacrifice te mfumuki mbangu yani watu sisa wavana ndengo mewonto ya miracle musaya kiadi ambu jodo tavanga kanda wa ndombe mpasi nazonga kakikongo na lingala bo comprendre phénomène ya pouvoir ancestral
c'est ça ndeko lokole soko na question mususu te ngana na musala. Voilà, biso ba question ici je crois là qui important ba to bayeba yango wana to pesi au moins 1 minute ba ba suka pona mko lelo za nini e popesi numéro na yo kumu. Merci Balandino, so bapesi confiance na mbuta te yo manzambi. Le monde entier bazo féliciter par rapport batu bakutamaki na makama ebele, bakutamaki na gesko kere bele, bakutamaki na ba dépenses carrément likambo za ya mukie. Lelo mutu apesi yo mbongo ya musala oyo ezaki uti na mutu. Koki ko rendre service wana te. Lelo za na problème ya mbongo ya financement. Lelo batu bayeba te mbongo mabe na ya malamu za lakati. Mutu muso za na mais chaque fin du moment on a utilisé kangote et qui est na ba dépenses songolo basali sona kozong sino mbongo nyonso na sali dépenses bozana problème mutu azwa yo mbongo soit disant likelemba soit disant koteka lupango soit disant tikala na nyongo na yo alinga ko futa te bengi nkumu te yo na kotindela ye bancetre oyo babengaka bankumu oyo babengaka bamatebo. Est-ce que koyoka bango, est-ce que komona bango ya mwinde kolokole mutu nyonso azalaka na bobangi ne eloko oyo itangami eza ya yete mutu azosenga mbongo ekomi koswana ekomi bitumba ekomi benemi ekoma bloka na telefone yango na kozongelaka kopesa numéro mutu nyonso aza na bobangi te soki aza na besoin mbongo ne bakozongisela ye mbongo plus 243 98 17 17 013 plus 243 98 17 17 013. Ce qui aux zwinga te par rapport à Bisika Nazali pour la réseau zwinga RTLT au Benganga na Orange plus 243 89 44 54 885 na pesi bandeko nyonso bazala na kolanda moi si j'ai pas pesinga parce na tika na 1 minute ya ko clôturer pour mutaza na connaissance ya ko kotisa likambo kati o alandi na radio lokole international lelo ndeko bazwa mi problème ya liwa ya puisque na kozongisa bango yango koyebisa bango ke oyo aza victime na mwana na papa na ndeko na yaya lelo ko mona ndeko mususu avandi mbongo na ye lobi ke mama wana azwi mbongo motema ekomaka moto mbongo edirijaka mutu te mutu adirijaka mbongo mpona ko créer ba incendie oyo esengami kati na mutu te mwasi azovanda kimia te na banza to clôturer ndeko lokole aza na programme mosusu oyo alandi oyo ayoki te aza na droit ya kotuna nkumu te yo na privé na pesi balandi nyonso mbote mpona confiance ya koremettre basusi na bino malandi na bino maloba na bino mpona témoignage ya mosala. Merci balandi nyonso. Voilà, merci beaucoup Kouma Nzambi Teyo. Ouais, ça a besoin de précision pour bien Kouma Nzambi Teyo na numéro na ye wana oyo a Pesibino. Voilà. Voilà, on ne vous oblige pas. Oya Monique a koki kobenga kuna pour na aza solution. Ina kale on a eza ça n'engage que lui yemoko ça n'engage pas radio lokole télévision. Voilà. Autre chose à présent, na kobete lo siko lisolo na ko expliquer ka muke plutôt kotika ndeko leki ya mobali a expliquer comment est-ce que belle-sœur seme kinaye akufi likolo ya kosunga bakamara yaya to adi koloba tongo midi poko awa yoka kana ebite to koyoka ndengeni ki camarade ya bomwana tangu msele ka bondeko ya lokute ya la kaliza ka shute salaka ongele yaya ndeko mwasi oyo ozalaki na mobali na ye babota kibana mibale mwana moko azaki na âge ya 12 ans ya liboso ya mibale âge ya 10 ans ya suka awa na 2 mois pamba ba vivre très bien na mobali na ye très bien ko sakanate. Alors camarade na ye to benga ni ami d'enfance o ba kola na ye et consort ye pe azaki na libala na ye na mobali na ye brebi les hauts et les bas camarade na ye wana libala et pesaki moi yeke azui mbongo ezate mobali azongna lopana bango ipare yepe okazonga pana bango mais akiko vanda bongo na église na yebita ke na vanda église pour aller akiko bitika na église eya kolinga ka mwasi na église ali mabete mais faut ça la attention basi ebele ba kana ba église wana baza fatigué déjà o to bala yesu te fatigué mutura mutu ya kana ba église ayaka vene église na makambo yemo ka yebo ofo mutema na ye
au cerveau azanga raté na ba veiller tantôt azanga raté estika ya kola les athées yango alexarata ou l'église na permanence est-ce que komi to so la pembe to fungola yo ya vanda ka l'église moko ko ya mona pa muninga na ye wana alambi ba alepesi bloko olia kaka ndengo wana siko muninga epesi pasi ami d'enfance na ngai camarade na ngai avant d'aka l'église mwana mwasi pe boeza malamu te asolina mbala ya yo yokelaka batu mawa ozalaka nango oza sûr que mutu wana ozoyokela mawa azoyokela mpe mawa babokolaka nguma na ndaku te babokolaka ngando na ndaku te babokolaka lio na ndaku te akolia yo est-ce que komi tosola pembe telanga ba j'aime partager émission ozali émission éveil à conscience ndeko mwasi oyo akia solola mobali na ye papa tala camarade na ngai tala na oti pe kobota mwana aza na 2 mois akoki kobanda kosunga ngai soki kovanda awa c'est vrai ça va lokola ndako eza 3 chambres salon ya pas de souci bana balalaka na chambre wana chambre vide wana camarade na yo aya kovanda ndeko mwasi akei na église azwi camarade na ye wana aye na ye na ndako camarade ye olofalaka d'église esalanga bien te yaka fanaka ndako awa tous en abiso titan position ko pesa kitoko ndenge place na bébé boy osunga nga na misala mike camarade monaki yango très bien yaya azoko lala wana azoko lia nyoso tu wana camarade mutema malamu yaya mwasi oyo abi ndengo balosala nga misala ya ndaku osunga ngai na boye ça va na ko bana ko pesa yo moi quelque chose na fin du mois na ko bazanga pe au moins $100 te pour esunga ba besoin ozali mwana mwasi kitoko yaya ba aida ka mutu ndenge nini basunga ka mutu ndenge nini azali domestique te azali mwana musala te mama ya musala te femme de chambre te mais azui le kola muninga ndeko kaka ndenge to sala ka misala ya ndaku likolo na ngoma $100 yaya mawa ezangambu toyebite eske camarade oyo bavandise na ndako akomi ko envier vie ya muninga akomi ko envier mobali ya muninga abali ko yaya koya karaba camarade na yo na ndako te mwasi ya libala za la karaba camarade te eske ba yaya basi boyoki to penye yo papa Fisto mwasi na ba camarade te siko on revient te camarade ya mwasi ya libala mobali na ye na bana na ye est-ce que dans la émission camarade oyo lingaka oyo considéraka a considéraka ondengo wana okomi ndeko mwasi oyo akoti mutema mabe konso yaya ileti alambaka akomi na niveau alambi yaya atie biloko ya mabe soki ataki nini soki ataki non sait pas babiki ateba bakasa mabe ya poison de balobi ndengo wana alambaki si wango ndunda na soki pe na ngulu so makoso bengombe na yebite chose étrange, chose grave, biloko oya lambi apesi muninga na ye. Lia tezo melisa mwana. Bana ba uti classe balimba te bana balia te yo lia. Est-ce que yo peut comprendre kité comment la biloko bana maya ko dota manda ya boy bana ba diota. Bon, to ba azali bima mutia malamu keto ndenge pa nga biso nga tika na bana balia ba on so ba kendi. Apesi muninga leta ngale tellement la ki ya rapide ya. Muninga banika libu pass nini boy ba to quartier boya nini kuna la uti kuna ba mema ser wana bébé a 2 mois na hôpital akomo na hôpital ya akufi libu munyo surtout épauler comme verni auti ko ka bloc o ba pesi pa ka ba na pesi biloko na alamba ki yo ba to biso bakasa basanga rapeti camarade na yo muto na biloko oyo o pesi camarade na akufi ne lia jeune fille abatu bontenga akufi bana quartier baté vulumba mais akufi na poison nga uti wapi est-ce que je crois que na biloko ko lia to yo to selie poison lia biloko oyo fia na boko lia biloko oko lia biloko aboyi ko lia biloko na motema moko tie ko avouer que ye mutu ateli camarade na ye wana poison po envier atikana akotika na mobali ndenge nini est-ce que mwata oye wana abanda déjà ko mala camarade mbana na ye tala kuteki tala kumamba mutu a expliquer oyo leki ya mobali ya mama oyo akufi pasi ya kosakrate la ndenge mo expliquer et couper ça yo mutu ko soit suivez nanga bosa libala ana bana misatu mona moko azana 11 ans mona mibale awona ba 10 ans azana 10 ans disons mona suka waboti azana 1 mois na minute on est toujours babota jour le samba ça fait mal na préféré na partager na yo parce que aux moto te ya bateau
moi c'est ndeko na ngai ana camarade ne moboye bazara na ye bazara na ye ndo moi c'est ndeko na tanga bali camarade na pas ayi ko futila ndako na ye après ko futila ndako na ye akomi na ba baisse ya vie camarade na ngako mo va en église moi c'est ndeko na nga azana libala na ndeko na nga sali ke azape na bébé na maboko habité comment na vie azo vanda on na yebaki et ça la bien té asoni na mobile ne amengi ayo vanda on vanda na ba vie église tala kaka na moni aza stressé na ba difficulté la vie problème té le kwaza yo camarade problème té abi le roi ben ochobota aza ni a peta ko bando yede ngai akomo vanda na zu camarade na solile camarade na se plabi merci amo vanda pas moi c'est ndeko na ndako ndeko na nga après yango ka jour samba ça fait mal ngande ko no jira semboyi somo na salo vidéo oyo na ngi oté ba ndeko na biso oyo ba congolaise oyo ba congolais pas comprendre mukili ndenge ezali ndeka to lobaka bola muzoba bola mupea malamu ezali ya ba musupe bo ça va mais ba musupe mitema na bango to ebité yeko sala ta mo vanda wana ampi ko aider mo sa ndeko na musala ndeko na ba vanda bien après yeko sala ke mo sa ndeko na ah ndaza kamana ngazo aider nga après ceux qui quelques mois avant na habiter na mona futa ketama quelque chose et ça salaire le quoi salaire te mais alors quoi motivation mo boye aza mo si ana ba difficulté ko no ida so ma pe ba mamsusu mais aliaka alala kawana ofele nyoso alapna do bana pa yaki avec moi bien santé changer camarade ne peut moi mec moi santé ko bien même moral ça va et ko sala ke ndeka lamba ka jom susu multema mabe koti ndeko moi swana pona moi sa ndeko nanga pona ndeko nanga sala moi ndi ba à l'aise et c'est que moi jalousie moi koti wana et c'est que ndé balamba ka bo jom so lamba biloko me pas alami biloko moi kuis mondu ndabanini azu a tcheli yango poison camarade na tcheli poison moi sa ndeko nanga asu biloko abandi kolia bi akomi ko forcer lia biloko yo liango yo moko lia na bana telia no yo moko mo sa ndeko nanga ala ba mibale ala mona liboso na mibale na bébé na mambo abili yango yo moko liango abi asaba yo na wale folia abandi kolia biloko abandi kolia biloko wana papa na ite so ba kosa ke poison ngom da kufa er mo allez après carrément quelques minutes bani compliqué mbala moko akomi ko sanza ba mai batu ba pon ka ba congolais to ramo misu makasa ba kinois oh ya nini oh hautuli ka biloko lamba ke simba ba ke no hôpital be akufi dans akufi dans la mission na ba akufa tiki bébé ya un mois na bana mibale do atiki bana misatu ba mwana liboso aza ba 11 ba 12 ans ba 12 à 13 ans ouais ya mibale ba 10 ans ko misatu ne ya un mois là do atiki wana mona za kufa ba menga bazwifi ba yena ya mutakufi biloko liake ba biloko yango wana kanda tike ba bizwa ngo liango la fille oza camarade ni na ko mo bango lia on na lia ngate lia biloko ndo lambaki on na lia ngate to la comprendre que yemta chele poisson tala mbula muzoba aida ki yeme tala mukilinde sala tala mukiliza be bakaju ngana partager no miko partager na bande ko na biso ikambo yo bazwa maele ba bana Afrique même ba bana poto voilà ya to sakabino maweza ngambu muto zoyokela mawa ya zoyokela yo mawa tala ndeko mwasi ndenge ya kufi corps na ye ezali na morgue na nukutu bakundite to beta lisolo oyo pona ete ya bino yo mawa oyo kelaka batu wana eske oyebaka intention ya mutu oyo kelaka ye mawa ya kelaka o mawa ndenge wana tala kuntseki tala kumamba to soki awa pona lelo ya soki ozali na lisolo ya kopesa biso benga biso oyo opesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te toko benga yo to tikela biso audio voice ya lisolo na yo beta yango kitoko tokolanda to beta tokobeta yango kaka ndengo lingi to beta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana pona droit de réponse ya famille Maimona ya ndeko Maimona jeune fille oyo bande ko nyoko na pa mama na ye na famille na bango sans faute lobby na tongo tokobanda na bango bokolanda yango déjà lobby na tongo en direct comme est-ce que famille na ye et ça la ki bongo droit de réponse et faut ko affronter bango mbale Maimona na oncle bango. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo